Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Gonga Tokyo bien no se bosepela kolanda info lingala journal ya peuple pour le peuple mbote na bino bisikani ostubozwa mitika teto fungola ya jeudi 25 mars pour la conteste bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a komaki kuna na Chine depuis mercredi 24 mai na ba 22h longo na molonga dinaye Denis Nyakiro Tshisekedi pour na visite moko officielle héritier Mapindemi Nathalie Kaele ba pesi bino ba détail les maons. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a komaki mercredi na Babutu kuna na Chine pour la première fois visite nae na État oyo depuis akoma président de la République. Coopération économique et sécuritaire nde ezali na centre ya déplacement oyo akosala kuna 4 jours. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akokutana na homologue na chinois Xi Jinping le 26 mai oyo ezali koya kuna na Beijing pour na discuter na oyo etali redynamisation ya ba relation bilatérale sino-congolaise na agenda na ye a figuré également ba échange na caractère économique na ba entreprise chinoise. Objectif ya masolo oyo ezali mingi ya ko signer ba gros contrat pe lisusu ko recadrer ba relation entre République démocratique du Congo na Chine pour être ezala désormais basée na réelle valeur ajoutée pour na ba population respective oyo mibale bo sengeli koyeba ke après Beijing chef de l'état congolais a kokende kuna na Shanghai na Shenzhen pe na Hong Kong.
présence ya ba membre ya cabinet pe ya ba ministre 9 mokoka ya gouvernement baza indiqué na étendue oyo pe na diversité ya ba dossier oyo ba traité elongo na Chine. Parmi ba membre ya gouvernement congolais oyo baza kuna na Chine tomoni bongo présence ya vice premier ministre ya défense pe ya ba affaires étrangères, ministre d'état et environnement, ba ministre ya ba finance, ya ba mine, ya numérique, ya ba infrastructure, ya aménagement du territoire, pe ya communication, pe média. Na bokutani ya ba des chefs d'état oyo ezali mingi mingi signature ya ba protocole d'accord bilatéraux ya ndenge la ndenge oyo ekolandisama na ba mwa oyo ezali koya na signature d'accord cadre entre bamboka oyo mibale. Convocation ya grande commission mixte pe invitation pour na visite d'état na République démocratique du Congo ya président chinois avant fin ya année 2023. Na occasion ya 50e anniversaire ya normalisation ya ba relation diplomatique sino-congolaise oyo esalemaka année passée na novembre, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a entretenaka yango na nzela ya téléphone na président Xi Jinping oyo a salué ba relation bilatérale na ko évokaka détermination approfondie sans cesse ya amitié traditionnelle entre bamboka oyo mibale pe ko promouvoir partenariat stratégique entre RDC na Chine pour na ko obtenir ba nouveaux résultats na intérêt ya ba peuple oyo mibale. Tozonga bongo na vie province ya Kinshasa pour côté Sabino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenga yambaki mokolo ya mardi 23 mai kuna na primature président ya Seni Denis Kadima et pa wapi balobela ki suite ya processus électoral na République démocratique du Congo. Héritier Mapinemi apesi bino badete élément o Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki na bureau na ya mosala président ya commission électorale nationale indépendante Denis Kadima balobelaki po na suite ya processus électoral na République démocratique du Congo masolo ya ba personnalité oyo mibale après présentation ya rapport ya audit externe ya fichier électoral oyo ezali désormais déclaré fiable et pas d'experts indépendants tant nationaux et internationaux après dépôt na yango lundi na soirée et pas il y a VPM, il y a intérieur, sécurité, avant projet, il y a loi Oyo, il y a répartition, il y a siège, na masolo na bango, balobela qui ensemble, il y a processus électoral, patron, il y a centrale électorale, et longona chef, il y a gouvernement, balobela qui suite, il y a opération conformément à chronogramme, il y a CENI, boébi qui étape, il y a validation, il y a fichier électoral, il y a dépôt, il y a avant projet, il y a loi, il y a répartition, il y a siège, gouvernement, azali ko se charger pour nous présenter projet, il y a loi Oyo, il y a répartition, il y a siège, et il y a parlement pour na adoption étape moko importante oyo ezali ko fongola nzela na convocation ya électorat oyo ezali prévu pour na CENI le 25 juin ezali koya pour na élection législative boye pour na président ya centrale électorale annoncé début ya réception pe ya traitement ya ba candidature ya audit ya législative oyo ezali koya poso ezali koya pour na ba opération nyonso oyo ezali koya premier ministre a rassuré président ya centrale électorale accompagnement ya gouvernement ya république oyo bakani ko s'engager pour na ko disponibiliser misolo oyo esengeli pour na concrétisation ya chronogramme ya processus électoral oyo ekomema le 20 décembre 2023 ba élection présidentielle pe législative nationale pe provinciale bosimba ke rapport ya audit externe ya CENI etalisi ke batu ebele vraiment ba s'enrôler pe misusu balongola ki bango na fichier ezali bongo bato oyo ba constituer ki ba doublon pe biloko ya ndenge na ndenge elongwa ki en définitive fichier électoral ya CENI ezali ko contenir ba données validées pe fiables oyo ezali estimé na 43 955 181 électeurs oyo bazali bongo na ba statistique brute au départ ezalaki 47 209 364 enrôlés mobimba. Banzela nyonso lelo jeudi 25 mai na centre-ville ezalaki barricade na ba élément ya la police pour na ko empêcher sit-in ya opposition liboso ya CENI. Malgré ça ba manifestants ba se présenter ki kaka bolanda reportage oyo journal ya peuple pour la peuple asala libino Héritier Mapinde Midomi Bende Longwanza.
ndenge kaka ezalaki prévu bamanifestant ya opposition bautaki bisika na bisika pona mokolo ya jeudi 25 mai 2023 pour nakoya ko se présenter na boulevard destination liboso ya bureau ya commission électorale nationale indépendante na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe. Ndenge appel ezalaki lancé et pa ya 4 leaders ya opposition Délice Sanga, Moïse Katumbi, Martin Fayulu pe Augustin Matata Pogno. Botela binomoko na tongo déjà ba grandes avenues oyo ezali nzinga ya boulevard du 30 juin na commune ya Gombe ezalaki barricadé et pa ya baillement ya police nationale congolaise kokota te kobimate esengeli olakisa carte de service soki ozana mosala ya kosala soki te nzela ezalaki te. À partir ya 11h, 12h déjà, moi koinda et komaki na boulevard du 30 juin, population ba yaki ebele ba tumbi ba pne na boulevard du 30 juin, liboso ba policier objectif na bango ezalaki ba leka ba barrière pona kokoma na bureau ya commission électorale nationale indépendante. Kasi ba policier pe ba lingaki te, ba telemelaki bango balobi nzela ezalité na micro ya Info Lingala, moi muke kati na bango balobaki. Tolingi teke ba bendana yango de sonner à l'arme. Nous avons une communauté internationale à témoin. Nous avons tout fanda, tout solo parce que processus oyo, et ça processus il y a ma belle. C'est-à-dire même destination. Il y a mes états et ils sont mis le cavalier. Nous ne pouvons pas accepter cela. Bosimba ke opposition à lobby chaque jeudi et kozala obele boyi bango bako se présenter liboso ya bureau ya Seni pour na kosala sit-in. Bango bazali kosenga Seni ezala consensuel, bazali kosenga bureau ya Seni baye bana ko revoir yango pour na processus électoral ezala crédible et ezala transparent afin que ba élection et les Canadiens à malamu le 20 décembre 2023. Honorable Néron Mbungu afisitaki na butu ya dimanche 21 mai akendaki kuna kokuta na libota ya jeune garçon oyo bakuluna babomaki kuna na quartier Bikanga na commune ya Kinsenso héritier Mapinemi azalaki simasima na compte ya Info Lingala. Honorable Néron Mbungu a visité Kinabutu ya dimanche 21 mai 2023 famille ya jeune garçon oyo azalaki éventré poso eleki na quartier Bikanga na commune ya Kisenso et pa ya bilenge oyo tobenga kababandi tope bakuluna après ko réconforter maman na bango nzoto ya mowei ezali bongo garder na morgue ya hôpital général de référence ya Kinshasa ex mama yemo mfumwa banga moyo abetaki pe masolo elongo na baninga na ye asengaki na bango bazala calme liboso ya situation oyo ya pasi malgré ezali eloko moko ya pasi kasi bango esengeli basa la vengeance te. L'homme du peuple honorable Néron Mbungu na tango atikaki bango akendaki mbala moko epai ya libota ya elenge mwasi moko akufaki mikolo eleki na tango ya kobota sur place. Honorable Néron Mbungu aposaki même geste liboso ya bato nyonso to observateur oyo bazalaki wana. Honorable Néron Mbungu azalaki accompagné na député provincial Daniel Kwenji Kampata et longo na ba membre mosusu ya bureau politique na ye. Na éducation bosimba ke centre de formation itemat a fongoli déjà ba porte na ye pona oyo etali bongo ba inscription bona ba détail elongo na Stéphanas Kandepe Michael vous toto. Tant ya koyekola nani aloba esiledi yokela ne lokoyo Institut technique de météorologie itemat na mokuse oyo somi na kati ya Istandolo bazali kobengisa bino nyonso ba amoureux ya technique ba ingénieur pe belève oyo basilisa na ba institut technique kasi balingi ko renforcer ba capacité na bango. Itemat Ndolo attire la disposition publique centre de formation à courte durée na ba domaine oyo électricité automobile installation des centres solaires surtout pour na bino batu ya ba province na Congo profond bobanga na bino te yaka koyekola awa ndenge nini ba installaka ba panneau solaire bazali pe na informatique théorie na pratique elongo na ba labo na bango moko ya mokwake réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéo surveillance bokozwa pe bacours ya anglais oyo ekoki kozanga te di bosimbake baformation ekobanda lundi 15 mai 2023 veut dire
banda lundi ti vendredi de 17h à 20h pe mokolo samedi de 10h à 20h. Boleka deja na babiro ya Itemandolo oyo ezomi na kati ya Istandolo to mpe bobengi bango na banimero oyo eza affiché na batelevizor na bino. Papa mama mpe elenge yaka koyekola awa na ta moke yo mpe okoma chef ya tele na yo moko di bosimbake awa okoyekola électricité automobile, installation ya centre solaire, informatique na oyo etali réseau mpe maintenance électronique, oyeba mpe rebobinage, système embarqué, vidéo surveillance pe anglais. Rendez-vous yaka na Itemandolo kuna nde esika formation ya mokwake eza kopesama formation ya qualité mpo na yo papa mama pe elenge. Na kula région bosengeli koyeba ke Congo pour Christ CPC na mokuse elongo na évangéliste international Jean-Oscar Kiziamina Kibila baza kolengela mobange na campagne d'évangélisation bolanda ba détail non. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kiziamina Kibila Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga na stade de martyr. Ezali seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, pe prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kiziamina Kibila Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo Ezwami na croisement Capella et chaussée de Kimweza numéro 8 quartier Yolo Sud commune à Kalamu référence Maître Toro. Ah bon à CPC 2023 Gana Zangate. CAA atieli ba client na Airbus A320 mobimba po ete ba voyager na ba condition moko ya kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Ah! Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme
ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te. USB na pointe pour na chargement ba téléphone, tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame, pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges, classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. tozana communiqué moko ya Metelsat awa epai wapi azolobela ebandeli ya saison stage tope elanga la ville province ya Kinshasa. Bonne la lecture na. Metelsat a pesibiso prévision climatique saisonnière pour na mois ya mai, juin et juillet 2023. Natina wana Metelsat a talifike ba précipitation ya likolo ezali bongo prévu na partie nord ya République démocratique du Congo. Ba précipitation normale nde ezali na centre est pe na centre ouest ya République démocratique du Congo. Ba précipitation oyo ba bengi déficitaire nde ekozala observé na partie sud de la République démocratique du Congo. Natina wana Metelsat azali kotelesake début ya saison sèche tope e bandeli ya elanga na ville province ya Kinshasa. Date moyenne na yango ezali bongo po na le 23 mai 2023. Boye ekozala bongo na marge ya ba dispersion tope ya koningana ya au moins 7 jours mobimba. Kasi kobanda le 13 mai til le 23 mai 2023 et kozala marge moko inférieure pe kobanda le 23 kino le 30 mai 2023 et kozala na marge moko supérieure. Tendance et kozala déjà sèche pe humide na ville province ya Kinshasa. Wana ezalaki communiqué pour na Metelsat pour na makambo etali e bandeli ya elanga na ville ya Kinshasa. Olingaka olata basapatu ya kitoko place eza se moko na 7e rue Limete epai ya Papa Griffe Igantingi héritier Mapindemi. Papa sinangai eutako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jume Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na kombo oyebinga na elongi oyebinga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on a diminué tout le chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Griffe pour diminuer tout le pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que vous avez besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Naza été dit pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un gentil Ngobila. Adjoint Naé, ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur gentil Ngobila. Nous avons quand même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait mon compte au monde. Il dit que ma politique, tout le monde m'a camé. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit on a devoir dans la salle sur le téléphone dans 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie sur un peu monsieur on a la salle d'abord à quelqu'un pour nous dans la présence de la salle nous a bien organisé
nasala mikanda nyonso oyo ekosenga l'état lobi mpe tosoutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te bon je comprends ntango client nyonso akotaka awa okaka yango papa krismawa ngo babiso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na osimba science na vi na nga te donc chaussure ya awa ozala kosala fete obia bato nyonso na fete nataka testa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokola ilki yaka na odimini yango koma lokwa emoro ekoka oyo oza na oyo lokwa emoro olingi koma boliki lokola ilki yaka na osala oyo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi kosala oyo comme il se doit otaka ebate eza te Oyoki, adresse Ezase Moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela. Dans la communication écologique moko a bolanda lecture nango à travers mongongo ya Naomi Wonda. Famille Bokinda, Pasteur Pitou Silas Bangango, bazali na mawa ya koyebisa na bandeko, baninga pe bayebani liwa ya papa na bango, Boniface Bokinda Anzale, oyo akufaki mikolo eleki. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 26 mai 2023, ndeveye mortuaire ekosalema na salle Elezao na Petit Boulevard, 10e rue industrielle, commune ya Limete. Samedi 27 mai 2023, ndenzoto ya mowe ekobima na morgue ya clinique Ngalema. Après recueillement, pe dépôt ya ba gerbe de fleurs. Nangonga ya 11h nde départ ekosalama pona bokundami na nécropole de entre ciel et terre. Nangonga ya 15h nde ben de consolation ekosalema na salle Elezao. Tika ete communiqué o ekomela bato nyonso bayebaka papa Boniface Bokinda. Papa Swalo Protivap, eza potopoto ya kitoko occupé acheté. Ozala mukolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango. Stéphane Skandi. Ah merci! Yabouinde, bana nyonso baza kuringa. À la prochaine. Bouzala Kwarme, Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci, merci pour les Protivap, c'est bon pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine, bote ma bodole Bino, vamos kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo, fo lesaka bango, poto poto, Protivap. Et ça ba pota pota te, allez, kamata, bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap, ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro. Tala. Ba yango, chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto poto kitoko pona ba bebe pro. Mariage pour la vie ezali magazine moko kitoko o ezalaka présenté et pa na moko révérend pasteur Michaud Olinga Kunga. Ngonga ekoki ngonga ya ba marié to ya babalani ngonga na bino boza ko aspirer na libala ezala bino ba oyo boza na kati ya libala kasi ekomeli bino bololo. Mariage pour la vie, ma vie na mokuse, magazine télévisé pour na ba marié yango yoye avec l'homme de Dieu bobenga le coach Pasteur Michaud Olinga Kunga azako palola bakati vedi bakati mini nyonso na oyo etali libala. Magazine spécialisé na masolo etali libala pe famille ezako traiter ba conflits conjugaux ba problème émotion makambo etali intimité etali mbetu oh papa kokaka na ete oh mama zalaka propreté oh couple komi pene ya kokabwana pona kozanga koyokana. Mariage pour la vie avec le coach Pasteur Michaud Olinga Kunga ne solution. Base belé baza la base ya ba malheur pe ba souffrance ya mibali na bango. Soki Eve avanaki pembeni ya mobali na ye, diable angozo accepter ko isa bango. Rendez-vous pesika semoko pona kosukisa ba problème conjugaux eza se awa
Pastor Micho Olenga Kunga le coach aye kolakisa bino libala eza kitoko, libala elengi, libala les lieux où il fait beau vivre, esika malamu bolula libala. Ozana ba problème intime, bulu yeke koti na couple, bokomi pene koka bwana. Oyebi to sololana nani? Pastor Micho Olenga Kunga atieli bino coaching en place, ko hésiter komona yete. Okozaba orientation, ba conseil ya mokwake, mikolo nyonso atikeli bino espace oyo, bokoki komona ye face à face, bobeta masolo ya kati, libala elengi. Chwa! Kisi ya libala totosi Mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli liwana pono nazalaki na songo makasi ya se présenter devant ma poste de télévision na bino mpona koprésenter journal ya peuple mpo na peuple. Merci mingi na Nathalie Keila Kapenda oyo akumbelaki édition epai wapi azalaki assisté epai ya Naomi Wonda boyebaki na nsima caméra tozalaki bongo na Igor Tingi montage esimbamaki na Fabrice Lundombi pe Pitu Monsia. Journal ya peuple mpo na peuple ezalaka supervisé epai ya Héritier Mapidemi pe coordonné epai ya Stéphanas Kande bandeko. Botikala malamu lobi bokozala bongo na Jadino Malembe. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambo la koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke moko côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi